ne soki congolais aza moto oyo ayebaka nyonso, il connaît tout. Atali ka bazana domaine ayete, ali kaka corriger yo. Mais na réalité ayebi ne nyonso te. Ayebi na yete. Abi pa na taka bakambu. Bakambu tout d'abord aza poids lourd. Apesaka. Et mettre la bakambu pourquoi batu biso batu mukito mayele te. Alors, on a mis le Cambo a investi le président de la République. Et le cas malam. Oui, le cas malam. Mais il y a aussi beaucoup de choses. Oh, yopé et ça là qui pensa malam mingi te pour amboka tokolo belango après celui Joseph Kebla a acté parce que tout d'abord yena président Nabiso Fati Beton moi ben técédant ezali moi koyo kanate ezali c'est vrai. Ah oui? Yate. Yango moni biso ba congolais toi antena ba guerre. Ba guerre wana ba nitolinga ngote. Photo simbana pour la bomoko ezala. Oui, ce qui président ancien président na biso ayaki le Raïs et on a sous succès ko sakanate. Il est dans succès, oui. Succès ko sakanate. Pour chef coutumier ba jouaka rôle na bango nandenga coutume. OK. Obi ba chef coutumier pe baza bato ba kengela rapé mboka. Eteni ya mabelo ba pesiye. OK. Baza pe important. OK. Alors basali ya nzambe pe biso toza pe ko kengela mboka na ba pouvoir nzamba pesi biso. Très bien. Azali ko ba chef coutumier wana. OK. Donc, le rôle d'Anzamba Zaliko na nyonso et le rôle de Basali ne peut pas zanini likolo na bango. Oui. Basala Nzamba Zalikolo par preuve. Bon, on a quand même les États-Unis. Ba président ba prêtera serment liboso Bible. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga bila ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert. Ngeko landaka yango Ngeko talaka yango Oh na Vincent Makeba. Voilà, to pesi binombote mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na numéro ya sika. Bana ya Ciel Ouvert TV, ba landi nyonso ya Ciel Ouvert TV, oto benga kabino ba amoureux, ba amoureuse, bo partageaka ba émission, pe bo sabonaka, pe bo laikaka, pe bo jemaka, nzambe ako pambola bino abondama. Na micro c'est votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Lelo tozosala ba analyse na patriarche Vincent Makela. Bo fanda wana, bo zapete, bo tika la kaka na Ciel Ouvert TV pe boko zo ba news oyo ekosepeli sabino et kopé sabino connaissance. Voilà, na gauche nazalina patriarche Vincent Makela. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour Flamme d'Angola, le pasteur Nzama Pambola. Amen patriarche Vincent Makela, boni santé na yo, boni lingomba ya Nzambe. Santé zamo muke malamu mikolo yo eloko moko etomboki na mboka na biso Apollo. Oui, wane tomboki makasi. Apollo tomboki, je crois que ba congolais ba bien Apollo, donc tomboki makasi ba nous comme le chinois. Donc nouvelle penda moneneza yango wana, mais à part ça toza malamu nzambe apambola ba kolanda biso de partout. Nzambe apambola bino bato baza ko s'abonner, baza ko liker, baza ko aimer l'émission, ndenge le baka baza ko j'aimer. Nzambe apambola bango et apambola ba banso yo bako bana biso kino bakusuka na biso. Que le Seigneur vous bénisse parce que lelo eza ba analyse malam to sala pona ko la Moussa, bana ya Ekolo Congo, pe bana nzambe, oto jarna bon moli momoko, ton dimele swasia, azalankolo pe mobik sinabiso. Ok. Voilà, merci tout le baki ceux qui aux Olanda émission.
ce qu'on a une suggestion, remarque, comment il y a un message. Numéro ya patriarche, ezali wana, numéro pe yangai, ezali wana, comment ba remarque, mais ko fingate. Parce que toza basali ya nzambe. Comment remarque na yo, pesa posa oyo lingi pona émission, pe tozo senga bo soutenir émission oyo. Nzambe akoyeba na kopambola bino. Pourquoi pas ozana libanda mboka? Au sepelaka na ciel ouvert TV oyi koloba pe na patriarche Vincent Makela o azali DG ya chaîne ciel ouvert TV olobi ki naza na besoin chaîne oyo ekoma na TNT pourquoi pas ta misolo na chaîne oyo lobaka vérité tozaka na chaîne moko ya nzambe oyo lobaka vérité ezaka ka ciel ouvert TV ta ba moyen j'ai to fongola chaîne ya TNT okobenga patriarche akoyebisa ba montant oyo ezali pe nzambe akoyeba na kopambola yo. Voilà, patriarche Vincent Makela na sengi na yo to ça na une courte prière avant de dérouler ba analyse na biso. Nzambe mokeli mobateli pe mosungi ezali yo na nzela smasi ya mwana na yo otindaki na sena moyo oyo pona ko bikisa libota na yo. Parmi bato babiki ngai na ndeko azolanda ngai tozali parmi bato tozaki sélectionné pour être tobikisama pe tozilo biko na nzela na Yesu. Totike mission na sama boko no nzambe émission oyo édifier et la musa batunkolo et pesa mayele et surtout esunga batu po ba comprendre ba makamsusu oyo bazo comprendre mais nzana biso nzamba comprendre yango pa bate biso to pemba mina nzana molimo mosantu nde tolobaka po ete batu ba yoka yo nzambe à travers biso na pambolo na komisio na tikilo valable na maboko no azabongo réalisateur pe ozo filmer biso pe na pamboli passer flamme d'Angola oza présentateur émission na mitiki pe ngamo na maboko na yo kamba biso pona lukumu na yo bande kino suka na kombo de smasi ya mwana nzambe na bomoy amen. Amen. Obeti maboko makasi esika oyo zali nzambe ya patriarche Vincent Makela a pambola yo. Voilà, patriarche to yebite. Est-ce que ezakaka opesaki prophétie to idemore yaki kaka oloba pona équipe nationale parce que émission il y a la fois passée oloba ki que vraiment RDC a robeta kitoko obaki que Maroc a gagné bisoté mais to moni vraiment match ezalaki vraiment makasi RDC abetaki kitoko to kendaki match nil patriarche Vincent Makela ori koloba nini na analyse otozo sala lelo. Flamme d'Angola ngaza mosali ya nzambe ti atako nzambe alakisi ngai te me bible bike nzambe azaka sima maloba basali na ye pona kokisa yango nalobaki ete mboka na biso tozolela trop peuple alelaka kaka me tosepela ta na nzela bale yango moni na lobaki na tina ya léopard nabaki bokende liboso léopard bobeta malamu bakoganye bino te vraiment nzambe ayokaki maloba ya mosali na ye pe nzambe azaki nsima maloba mosali na ye akokisi yango tobeti na ekipe lokola Maroc oyo bato nyonso baza kobanga me tomelisi bango pema ya kosakana te omoni meme atako na suka ya match babundisi meme capitaine na biso donc bayokaki pema kosakana te yango ozomona bible ozobaka esi Dieu pour moi qui sera contre moi nzambe azangi na ngambo na biso ata babetaka bala yango soki ndenge nini baka kogane biso bakokaki koganye biso te parce que topemamaki na sene epakolami ya bolingo nkolo na likolo ekipe na biso voilà. Voilà, on est à la réponse, il y a patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, mais pourquoi après match, le coup là, Bakambu, Cédric Bakambu, a rattaqué penalty tout le monde dans les réseaux sociaux, Congolais, bandi ko fingaye, ko n'importe quoi, tandis que tout le monde a grand joueur, le quoi, Diego Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, raté penalty, mais finga bango ndengona na pays na bango. Pourquoi biso Bakambu a raté penalty? Biso c'est raté bito sepeli mais a raté penalty to fingi. Pourquoi Benji? Tout d'abord, Naso Senga Bolimbisi, Bakambo c'est un grand joueur. Ok. Tu as vu prouesse à la en équipe nationale. Au moins Congolais, malade ya Congolais, as spécialiste, tu as spécialiste en mitema mabe. Bandi marabatute. Bandi makamutute. Ok. Au salaire qu'on laisse na 14h. Na 14h 5 minutes à finir. Ok. Abo sene bola muyo salaire. Donc ingratitude des ama kasi na
na mboka na biso. Donc eza na chantier moko munene sengeli esa na mboka oyo chantier ya mentalité. Donc Congolais ont toute la mentalité pour là. Tala même na réseaux sociaux na tip top. Talango au mona mboko ba tozo fingana alekina baneka ba bêtise. Et ça va Congolais. Na mboka monsieur sala makate. Donc Bakambu Penza alimbisa aza grand joueur. Penalty ezala likambo iko kota comme il peut rater. Exact le rôle a raté penalty. Bola munu so sala tobo sani yango non et puis faut ba ke mutu oya tsaka bakambo beta ye azabongo technicien ayebi ngai na yo toza ba entraîneur te ne so ke congolais azamuto yo ayeba nyonso il connaît tout atali ka na domaine ayete ali kaka corriger yo mais na réalité ayebi nyonso te ayebi na yete donc toza na tremo kaza makasi obi depuis ngana bana ko tala le parc beta na le parc beta ndezo beta skote to bazo beta pena kitoko mais bale bene zo beta mako sakana te obi to beta na Zambie akati ata cornete ozo mona ke bale zo beta mais nene se ko poza ka mboka moko soki botutu soki libabe ne Zambie ngozo ba 4 ba 5 mais tout ça me pour la mboka na biso vraiment bakambo alimbisa courage na bango aza grand joueur akotika la kozala grand joueur et yakana yango alanda bato baza ko critiquer te ko finga yete ameka ko surpasser ba makambo wana abeta ba ndenge longo bani to ana posa na ye pene biete mikolozo ya akotia babi de balanda ba makambo wana te eza bana malamu te pour la makambo na pour la léopard. Je crois que ce qui l'ont valable à découvrir à mona be extra makambo na bagina pour to sala émission na lo valable atela biso moi extrait wana muke et osa moi muke malamu pour mona ke makambo ona lobaki salami et puis na loba boye ba to sala na confiance à maloba ya ba vrai serviteur. Mosanza maiko lo balikambo nzamba iko apuye yango pe asali yango na kombo na Yesu. Voilà tozo senga na l'homme valable azo balancer le biso élément oyo patriarche Vincent alobaki pour na équipe nationale na biso pe to moni ekokisa mitolanda. Atako na ndako mpaka. Ndako vieillard mais biloko so zaga ya kalate. Oui. Okuta pele comme super sikezali. C'est ça. Atako tozo nyoko ama mboka biso tozonyo kwa banzela malonge ezalite kolia malonge ezalite kolala malonge ezalite courir comme un luxe na mboka na biso transport kutu kolobate tout est difficile mais je crois que nzamba ki ko se presa biso atana match tobeta na Maroc baza ba foot de guerre te bazala makolo 4-4 te bazaka na de makolo toko beta nzambe vraiment ezako trika mabonda te mais na souhaiter le par bonne chance nzamba sa grâce na kombo na Yesu. Voilà, merci tout ce zonga na plateau na biso patriarche Vincent Makela tout ce qu'on a élément au lobaki la fois passée vraiment c'est accompli et kokisami patriarche Vincent Makela si gestion na yo ekozala nini na oyo lobaki kokisami non nazaka na sentiment ya joie parce que naza chrétien mais naza congolais na mosala nzambe naza congolais ezaka ateke na ba domaine zo tolelaka to ba ko pleuricher nyonso non tant sur ba domaine soupe na ba domaine musupe nzamba ki ko sala to sepela parce que mboko to le litro flamme to le laka trop to le litro peut-être on est là mais je crois que même atana bale nzamba ale ka no sunga parce que bale et sanksaka batonyonso au moins na bale opposition ezalaka te pouvoir ezalaka te o nga naza mutu ayimana nga mutu avita o nga mutu arwenzori nga mutu amambitiri ezalaka te au moins na biso twasima léopard o nga pasteur o nga diacre o ngai mutu abududien Congo o nga mutu catholique mais mpo na bale tosanganaka biso nyonso mpo tokumisa équipe na biso vraiment nzambe azwa lokumu na oyo elekaki mokolane elekaki ntango léopard abetaki mpe nandimi ke match oyo tokobeta mokola mercredi alobi je crois ke tokoganye mpo na lokumu ya mboka na biso na kombo na Yesu.
Voilà, merci Patriarche Vincent Makela. Mayatomo Mayamoto na Paris, beau partager émission. Héritier Kassongo, beau partager émission. Jean-Pi Diongo Pipina, beau partager quand beau ça la partager émission. Nzamba Kopambo Labino. Patriarche Vincent Makela, question n'engeza boy. Entre bas supporter na entraîneur, nani asalaka classement. Non, en termes de ça, classement, yo supporter ça classement, supporter yo beloko. Biso ba supporter ça parce que ko beta maboko, ko baka wai, wow, ah, som ta dribbler. Donc supporter ko ça classement te en train de mettre ça classement parce que il y a tangi ango, il y a koli ango et puis le ko na ba train de biso na beta pe balé. Donc to ko pousser te ke tiabo, ye tiamo to boy. Abi pa na tara bakambu tout d'abord aza poids lourd. Après Saka. Et mettre la Bakambu, pourquoi biso bato mukito amayele te. Bakambu alembi Saka adversaire. Donc alembi Saka nini babeka oni défenseur. OK. Adverse. OK. Baba déplacement na ba vitesse le wana lembi Saka bango. Ce que tant ba contre ba joueur mususu même attaque contre nini contre Maroc. Baba donc ba si ba lemba ki déjà. Pour ba vitesse ba déplacement na ata raté Bratim ba déplacement ba nini wana et joueur rôle mo munene. Ba tout ne ba ye ba raté. Yo ka so le entraîneur. Maintenant bi pour attirer place wana. Donc entraîner de salaka classement flamme d'Angola. Voilà, nalobi boy Patrice Oriko lo banini pona ba supporter ba komi ko sala classement te match ko ya entraîneur faut fandisa ba kambu faut bandisa mayele boy ba kambu fanda so Oriko lo banini na ba supporter o ba Holanda biso ba imboka o moni ba joueur oyo entraîneur kochaka bazalo ko na ba cartouche. OK. Bazalo ko na ba pion ba yaka ceux qui beti na ba adversaire ba lembi bokoti bango bango ba na vitesse mususu. Donc entraîneur zo baté ba supporter ba tika bloko wana to tika entraîneur asala musana ye pona vie na ngai même atama chokoya abetaka classement e bandaki et ya classement kitoko et à côté ça ba bandeko a côté ko sala malam. OK. Voilà, merci et to kangino close awa na makambo ya équipe nationale. Voilà, le 20 janvier 2024, tout le monde qui investiture, il y a président de la République, notre président de la République, Fatih Beton, patriarche Vincent Makela, Hollanda qui a vraiment élégat qui m'a l'âme, Hollanda qui a réaction na yo ezanini. Oui, avant le Belcambo, on a passé le mot pas à mon œuvre d'art. Ma femme Bene Makela. Mon œuvre d'art, Nzamba Pambola ye. Femme légitime. Oui, ye penande maman. Ye pensande, pemenanga zangola maman Mbudi. Nzamba Pambola ye. Oui. Moi, ça zangola maman nangai pembe nangai. Magasa maman ngataza mwasi nangai. Donc ye mpene mutosidi azo boko langai. Pona ko maman muke matama boye. Et ça y est, faut que ça ne peut pas merci. Encore une fois, merci mon œuvre d'art. Nanu so sala pembe nangai. Na pesi mbote mingi pa ya Barashi. Nzamba le kana pambola ye malgré Amatina Sanza azo Apollo nzamba le kana pambola ye mon fils yepe mwana malamu nzamba pambola ye mbote mingi pa ya Bene Moke nzamba pambola grâce à Moke précieuse nzamba pambola ye nzapa si mbote mingi pa ya mwana nanga ya Moke Délice nzamba pambola ye mbote mingi pa ya Mai wa bazaba nangai bambola malamu pona bango Sephora, la prophétesse. La prophétesse. Nzamba Pambola ye, Nzamba Pambola Bellevue Makela, Pambola Plamedi Makela, pourquoi pas Pambola Caleb Makela. Nzamba Pambola Bokilo Nangai, Marcelo, Nzamba Pambola ye. Mais au Bosani Moko à Londres. Nango pese mbo transuka mais azwakango kaka. Donc mwana nangai Esther et le diamant noir nzamba le kana pambola ye ma fille chérie nzambe azala na ye apambola pe mobali na yo bokilo nangai frère Yves nzamba azana bino abatra bino mbula elamu nyonso osala pona papa na yo ezala motema nangai nzamba pambola yo. Alors on a bien kambo ya investir le président de la République et le cas malamu. Oui, le cas malamu. Mais il y a aussi beaucoup de choses. Oyope et ça là qui pensa malam mingi te pour amboka to belango après mais dans l'ensemble les gars ils n'ont bien président a prêté serment na ye alors makamba ko koloba
bamamingeli bacérémonie elekaki wana tomonaki bampunda banini bato baki ebele gloire à Dieu. Esala kitoko vraiment. Oui, esala kitoko. Wana soki boya yango za mutema mabe. Nyonso to boya kaka te. Soki makama kitoko ezali. Tolo bakeza makama kitoko. Oui, il faut lo bango. Ezate ko zolo la satana place ya pembe yo zo mona kaka mwindu. Te, eleke malamu ba konsipa mboka msuba yaki ebele. Vraiment ça ki malamu. Maintenant, bal ezala côté ya président de la République Fatih Beton. Bal eza pembe na ye aza susu muto aba loba mingi te mais musala eleka maloba na ebele wana penza na bana koleka na kobetele maboko pe na kosenga na nzamba pe sebo moimolai kimia pe beba so kotelemela ye nzamba bunabunda na batu wana cette fois-ci ba peuple ba sepela ba peuple ba enfin mbaloyo vraiment mboko na biso changer voilà. On a vu senga pona ye tant que papa et kolo yango wana. Voilà, mon cœur Joël Flajo, camarade ya Sœur Divine, le Sambo Motema ya évangéliste Cédric, maquel l'homme valable, baza toujours branché bazo landabiso en direct. Voilà, patriarche Vincent Maquel Atomona qui plus de 15 chefs de l'État en fonction bayaki. Na 4 anciens présidents bayaki wana. Mais pourquoi tout le monde qui est ancien président nabiso JKK Joseph Kabila ba pesa ki invitation à yakité azaki na ba cour na en Afrique du Sud. Oui, naki ko ça vraiment très clair. Sur Joseph Kabila a yakité parce que tout d'abord yena président nabiso Fatih Beton, moi ben técédent ezali. Moi koyo kanate ezali. Areko yate. C'est vrai. Ah oui? Areko yate yango moni biso ba congolais toi antena ba guerre wana bani tolinga yango te photo simbana pour la bomoko ezala bomoko kende liboso oui soki président ancien président na biso ayaki le raïs egoza su succès ko sakanate il est succès oui succès ko sakanate mais tala baninga musika baye mais ya yete pour la nini pour moi ba rankine ezali ko benda nezali ok ko benda na ezaki ezana tinate tozana ekolo moko Congo biso tozo bunda pour na Congo e mata to simbana na main dans la main pour na mboka soki na liboso e senga to na sakutu ba payake biso moko bana mboka tolingi mboka pe tolingani ok omoni mais ko l'accepte ko moko ndemo na ko tra plaque bato balingana kate bato ko benda ezali moi ba rankine ezali eza soni pesa propriété ozomona même à Sassou Nguesso, président Sassou Nguesso ya ngambo ayaki oui osomona président Obama qui esika ndeko oyo soki nani nanga eza nanga olo baki akoti na rébellion nanga Corneille soki nanga onga nazolinga ta mukete mutwana oko sala ki rébellion tout d'abord bango soki boba tsaki fati na nenga mabe ba porter responsabilité wana nzambe mtafuti bango. Si le même président Fatih Moutazwa Kate, bango batu atake kotia, bazo monaka bazo subir ka makamba balona kiti. Ce que tu vas se mettre tu le maçonneras. Ozomona, ake le rebelle pour la nini. Akum sanzamba beta maboko. Donc c'est kaza munguna mboka. Ah oui. Ngai bato bazo ko puyeye aya kaka, nanga ya kaka, aya wate. Ameka kutute. Parce que ça poison pour la mboko yo. Baza batu mabe. Oh baba semaki, yango bazo buka. Moutako sotemba papa. Bible le dit que c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ok. Azo moissonner makambo bamba bukaki sur les solo. Ozomon, ba ki rebelle pour nini. Mais ce que na moka kendeki, o baba ka kendeko kotara, ko sala ki rebelle kuna, ezamboka nini? Eza soki Kenya ti. Na Nairobi na Kenya, mais il paraît que président n'a pas yaki. Président Kenya yaki n'est pas sur la bosani. Oui, ayaki. Malgré tout, moi, Kobende Nezalaki, mais Ayaki, il fallait payer Raïs Aya. Engeza la bien makasi. Ngo sala kitoko ya kosakanate. Malheureusement, ake ko yate po Kobende Nezama muke yena Fatih Beton. Voilà, Fatih Beton. Ok, voilà. Maître Jules Consolata, Bino ba juriste.
Batama Komi, vous partagez émission. Maître Idi Amin, mon avocat Cambès, Maître Daniel Toumba, vous partagez toujours émission. Oyo, vraiment, vous allez toujours brancher. Bah, analyse vraiment, et ça qui toque autant de vos CP là, tant de vos s'abonner, tant de vos partager déjà. Émission Oyo. Tout le bas qui bouille. Tout ça, on a besoin, il y a soutien à yo. Tout ça, on a besoin de fils que même il y a $10, à 5 $, oh, tout ça, on a besoin d'ango. Soutenir émission Oyo, parce que au monde, na yé bouille. Équipe n'est pas travailler tant que aussi sa patriarche après sa rabiso mbongo un to lia kanano les deux après sa rabiso mbongo en transport les trois après sa rabiso caché na biso parce que to sala na chaîne oyo to ko senga na bino vraiment beau soutenir émission oyo beau soutenir Ciel Ouvert TV né no baki na ebande de pensamba au pambolo na 5 $ na yo il faut baki ba o saboro que chaîne na biso to sanga mbongo te ouais chaîne futa rabiso te to sana ba démarche wana te banda chaîne de banda to sala ka be mission pona ko differ bana nzambe soutien ya bato balanda biso e ko sala mingi ba papa Edi ba mama Mati ba mama Nancy ba mama Myriam Mariam okay e ko sala malamu ba seri gete to sapela banoyo balanda biso ba Jonathan Manjila ba frère Lievin ba zembele Basé même na biso ba Brigitte Pangi c'est Laetitia Mayala oui basé belé ba papa Nissé do bango nyonso wana ba sœur Mimi Tomadouda ba frère Yava ba Sylvie Kigalu kutu ko baté parce que yé penza fille à papa donc yé penza na nous sala kana pesa merci ba sœur Moyuma bazali ba Patrick Kamanda ba frère Cédric aux États-Unis Bajobo Bolibanda chaîne abino ngoyo soki bozo sunga biso e ko sala malamu atande ngalobi atana mo muke bozala kana ngo boza kotinda je crois que soutenir chaîne pe to kende liboso voilà merci bonne là qui DG à Ciel Ouvert TV et tolobi mikoleko ya boromona to kotia compte numéro compte bancaire donc peut-être ko yate au côté sikara na compte bancaire ya chaîne penzambe akoyeba na kopambola yo voilà patriarche to zongi kaka na actualité na biso nalobi entre les chefs coutumiers na basali ya nzambe banani bazali kolo na mboka te tu biso no soto ba congolais biso tu ba congolais muto ali kolo muninga zate non na pouvoir entre les chefs coutumiers OK na soya muto azali kolo muninga zalité pour ba chef coutumier ba joa karol na bango na ndenga coutume obi ba chef coutumier pe baza bato ba kengela rapé mboka eteni ya mabelo ba pesiye baza pe important alors basali ya nzambe pe biso toza pe ko kengela mboka na ba pouvoir nzamba pesi biso parce que biso tozo bondela pona batu tozo teya bato tozo bongola mitema soko une église okuta bato bazaki ba assassin bato bazaki ba ndumba bato bazaki batu mibe oui bato mitema mabe ba bongoli mitema bako basali ya nzambe donc biso pe toza na importance munene ozo comprendre parce que tozo bonda pona mboka obilika malo parade na sereka malo bame ebalani simbi voilà donc bisonyo sotozali important na mboka mais eloko l'équipe tuya na mboka nzambe nda azali kolo na nyonso ya nyonso très bien azali kolo ba chef coutumier wana donc lokola nzambe azali kolo na nyonso eloko ba ke basali ne pe bazani ni likolo na bango oui basala nzambe azali kolo par preuve moment na quand même les États-Unis ba président ba prêtaka serment liboso Bible liboso Bible awa pena monaki avant président Fachi n'était sûr que ezaki après to avant prêter serment wana to monaki basali ya nzambe ezaki avant oui basali ya nzambe ba défilé belé mais mabeka kana monaki parce que ba binzambe ezalaki belé neti banini binzambe ezalaki belé bazu ba religieux belé basangisi bango ekomaki écuménisme or que na kati écuménisme nzambe azalaka wana te nzambe azalaka wana te donc croyant que pouvoir na ezali de départ ya nzambe mais ezali de départ nzambe te parce que basalaki mélange or que nzambe aza nzambe mélange te nzambe azanga nzambe moko bato assemblé kan na solo est-ce que banu suba yaki wana babonde pour na président Fati batekaki nini mboka na maboko ya nzambe est-ce que baza basali ya nzambe non
ezenge bato mosusu basambelaka nzambe bikeko baso basambelaka nzambe bokoko baso basambelaka nzambe songa mayaka tout simplement ndenge wana baya nzambe abondeli alors mboka ezalaki mpena dédié na maboka nzambe te naza clair na clair. Voilà, question na ngeza boye patriarche Vincent Makela nalobi mais ce qui président a prêté serment normalement il faut abengisa bata religion nyonso baya wana ezaka bongo bango na bango roya mais bango nyonso tunde bakobondela bakozwa parole te. Mais tout le monde qui pasteur Dalo qui parole à l'obaki pasteur à l'obaki surtout que tu pries nende sala kinga bien prier la Dalo pasteur Dalo et sala kinga bien révérend Dalo abonde ki kitoko et puis yeso ki ba pesa ki parole pe mutaliboso ezana tina parce que ye azali papa molimo ya président chef de l'état. OK donc président honoré ki papa na ye. OK donc c'est qui vraiment important passer Dalo azalawana. OK mais c'est vrai que ba no su bazwa maloba non. OK tala neti ndeko moka le keke wana baninga bazo senge pa ya nzambe yazo senge pa papa Kimbangu Kiangani. Ah bon? Oui. Oh papa Simon Kimbangu Kiangani yonde nzambe na biso totiki mokonza moka na maboko na yo na mboka na maboko na ye papa Simon Kimbangu Kiangani na nzambe te abimi libanda osoko na bato ndenge wana es abomination hein muto bonga zolo kamboka papa Simon Kimbangu Kiangani azaka lokola ngai lokola yo azali chef spirituel azokamba batu azaka lokola ngandira kambaka etongoza mapesi ngai vende bereka na nzambe te il faut pas retirer maloba wana eso modiri mboka mais kei déjà ba retirer on nini ngana retirer ngo o retirer on a kombona au nom de Jésus Christ. OK ngana ndimelaka papa Simon Kimbangu mais azan nzambe te alimputa mais azan nzambe te azan nzambe te azan foyer de Dieu Saint-Esprit te azan motinda mi nzambe pona kolakisa batu nzela. OK mais finalement l'église ango banzamba osala combien baza combien de Dieu kuna ya bango moko papa Simon Kimbangu azan nzambe papa nani ayaki papa te bota onda zaka na kimangisi tikana na lobaka te. OK na tikana kwa loba papa nani ayaki nani papa Jangenda. OK bazaba koyepa nzambe papa zali nzambe papa zali nzambe papa Jangenda kei papa dia lungala komi nzambe ya zati lelo barusi wasi bakufa papa kisolekela komi nzambe ya zati lelo akufa sikoyo mwana na bango azwi papa solokele non oya za sikoyo yo boy baba kamute te na zotu na te yimto yebi histoire na bien oya za sikoyo papa soki Simon Kimbangu Kiangani yeso akomi nzambe me bato basaka maele to baza maele te balimbisanga nano basala banzambe combien parce que hotelmela bata hotelmela bata kamba nazo terme ba hotel mezo mabaka masolo ono zo bezali frère église mo kesala banzambe soki 8 balongolango siko nani aza vrai nzambe balongolango to yo longoli yango na longola nini olongo ki bonzambe na bango parce que olongola ki olobaike olongoli maloba o bato abayi ya Simon Kimbangu olongola pour la Congo na longoli maloba wana papa Simon Kimbangu Kiangani aza ni nzambe aza ni Saint-Esprit azaka lokola ni président Facha azalaki wana olongoli yango to ikosengela teke ye abatela mboka abatela président Fachi boy na boye ezako ko modiri mboka yango no de Jésus na longoli balobani kola mboka na ngai bayi mboka bandimi yango soko ndimite tali yo mais ngata ke mosala nzambe na longoli yango au nom de Jésus Christ mboka Jésus ebatela mana kombo na Yesu pe mokonza mboka maele nde nzambe tambwisa ye mais maele abatu te nde lobaki tolia malamu tolata malamu tosepela mpo na mboka na biso eloko mabe namonaki makasi ezalaki yango wana mélange ya bapriere na bato ya malamu na bato ya mabe na bato ya nzambe na bato ya nzambe basolo te basangani mpo babonda mpo na ntina mboka me mboka ekende liboso te bazobondiri mboka voilà notre président Fatih Beton mokako swana yo vraiment totombeli yo 5 bolamo nzamba sunga yo osala na kimia ndenge kaka patriarche Vincent Makela lobi awa changement total ekota misalele ka baloba nebele
misala nde eleka maloba na ebele. Voilà. Voilà, Patrick Vincent Makela, tout le monde qui est président Fatih Beton, appelle ça qui privilège premièrement dans Nzambe, appelle ça qui pasteur assemblée là qui vraiment c'était bien. Mais tout le monde qui va cérémonie, va chef coutumier, puis salama qui pour na yo va cérémonie on a et apporter un plus na mboko bien comment. Bon là ba ki ba chef coutumier ba zapa na rôle ba jouaka. OK. Vous comprenez? Ba ko exclure bango te. Et c'est nga basala. Et c'est nga qui peut basala. Po biso to sangana, po mboka ekende liboso. Mais ma cérémonie musu asala ki wana c'était diabolique. Izaki yangote fele salama. Te yangote. Président déjà président. Ato pese lingenda te, ato pese masekete, azaka président. Azaka président. Déjà pouvoir Nzambe là tié. OK, très bien. Osomone yabanda kama tuna kinga abi alobaki pasteur pona ni bandokyo bazaka na mboka na biso yo bakiko loka président ngabi ko swate baloka kuku dendo yo pe moko zaka mbrouillère eza question na lobi na tuni na bikuku dendo bani baloka ka ba président ne président Fatih Boye ndoki moka lokiye tout ça baninga be ko zoyete oui attention le kikuku dendo et osoate parce que pouvoir en boka voilà nega comme président wana a comme ça pouvoir likolo ba tout très bien à part Nzambe OK yo so le kiko simba te parce que azana qui autorité azana pouvoir likolo na yi OK et ko simba te yango na ko senga le président Fatih parce que na mona ke aloba gaza chrétien peu après ça privilège na ba Kristo na makambo Nzambe OK vraiment Nzamba sungaye bato basala mabe na kombo na yete OK et ça malamu atelemela bango pena il faut telemela ngo ko boma batu ko kanga batu tribalisme au nom du président Fatih non aboye loko makasi yo pe boyango tant que musala Nzambe na boyango ko parce que président matate parce que président Fatih tanga zwaka premier mandat alobaki bakyo kanga mutu surtout à journaliste pe batu pona bopinion na bangote OK mais ce n'était pas le cas mais bazo kanga bazo boma omoni entourage na ba konjuana bazaka ba flatter asala ba makambo yo pona Alex président ke tolingaka yo obi ngam mukolo liboso mona ka kisombe kia kumwisi tant président Mobutu alongo na pouvoir kisomba ye alobi moi je suis kabyliste yemta bandaka ngo obi c'est ngai fièvre o kamwe vraiment na Mobutu bamboso oyo bana Mobutu mboso kudi ya kwanga bana Mobutu bongwe bele ngai kuna zaiko seksa batu koloba comme na ye mboso kudi ya kwanga parce que alingi kwanga mingi vraiment mboso kudi ya kwanga ngabe ngakudi ya kwanga OK bana Mobutu base bele ozo comprendre mais Mobutu akenda ye moko président Fatih makambo yo parce que mwana ya patriarche mboka na biso Etienne Tshisekedi asa n'importe wa Mulumba oui soko boya tuka oza mutema mabi wana même Nzamba olingote mais talasko yo mwana na ye Etienne Tshisekedi il faut défendre comme papa na ye très bien à défendre ba valeur papa na ye OK aboya ba makambo yo ono ya président Fatih bakanga batu bakwesa batu ba prison boy na boye baboma batu ba leva batu aboya na mandane oyo aboya likabwana penza atelemela yango très bien na kombo na Yesu atelemela yango OK patriarche bazo sinalenga vraiment maloba ezebele ya koloba mais nous sommes limités par les temps patriarche Vincent Makela 5 ans il y a notre président Fatih Beton parce que yo loba rapé kokisa maka message ni européen ça na notre président Fatih Beton pe na bayimboka bon tolinga te azawana OK ne la fois passé que moto abalaka mama tobengake papa OK moto alingaka mama ba vivela mama tobengake papa tolinga te président Fatih azaka président aza papa fo ndima yango OK aza papa
biso musala so ko bondela ko soutenir ye na ba prière OK pe na ba toline to sala be mission boye OK soki azoyoka malamu mais soki azoyoka te ba conséquence ekoya après ba conséquence ekoya après donc nzamba pambola ye OK asunga ye OK ye moko alobaki na discours ne ke berreur oyo asalaki na mandat passé akosala yango su te OK donc berreur pene ezalaki mabunge ezalaki e se répété lisusu te bisika oyo ebebaki abongisa bisika oyo ekweyaki etelema bisika oyo ebukanaki atonga OK vraiment ekozala malamu mpo na nga pasteur Vincent le patriarche OK na souhaité ye mandat malamu très bien nzambe asala grâce apesa mpe baopposant loboko oyo akoboya etali ye OK mais afungwama afongola je OK akangama te afongola je parce que ezala bafayulu banani nango taka bango lisusu te bateti mpe ekosala quelque chose na mboka ezali ameka mpe kosolasola na bango basesanga asolasola na bango ayoka mpe bango je crois que mbonga na biso babeta nango lisolo mosusu voilà pesa badédicace na bino mpe bopposant soki bapesi no mpe loboko moninga sango na ndenge motema malamu bozaka na mitema bete kaka échoué bopese mpe loboko oui bapese mpe loboko mpo mboka ekende liboso ekozala malamu na ya fayulu na ya katumbi na ya sesanga na ya matata mponyo na baoyo nayebi bakombo te biso nyonso tokosepela vraiment toboya trouble na mboka toboya makambo mabe na mboka ekozala malamu vraiment nzambe apambola bango voilà badédicace mpo na toclôturer na programme église kaka na opesa na mwa tozobanda toza na milulu moko makasi oyo ebengami na kombo ya bunda olonga toza na bongo babenga banani de serviteur nyonso tu bakodefile na nino mpona kosala alors esalemi mingi epai ya mwana na ngai Sephora Makela epuis na ngai tokozala lokola batei principal mais baautre balong valable bapasteur Wangata bapasteur Aimé Dollar baservante Blandine Élysée bango tu bakoleka pasteur Pierre bakoleka moki na bota mingi bango tu bakoleka ekosala bongo mala mingi alors pour la dédicace na sena pesi déjà nzambe apambola bino ba so landi biso bo s'abonner tolingi pena bo like ka émission bo s'abonner belé nde tolobaki na mbula oyo to na posa ba soutien na bino vraiment nzambe akoleka na kopambola bino mbote mingi et pa ya ba papa na nga molimo pasteur Pata Kelan tata les grands patriarches et puis na pasteur Jérôme papa nanga moli monzamba le kana pambola ko pambola ye muze mulamba nzamba le kana pambola ye na bosanité li passa na ngai obra za kapena pembeli na ngai nzamba pambola ye le docteur John Lokadi nzamba pambola ye et puis na moninga na musa motema tozaka ne mingi aka mikora ndanga ba visite mingi pasteur Tobo nzamba pambola ye merci na yo mosai na nzamba. Voilà, merci patriarche Vincent Makela pour ondima ki ko ya na invitation na biso ya moko na lelo nzamba pambola yo na micro ezalaki pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable le grand réalisateur na pesi mbote na Asie Mutale na Bruxelles na pesi mbote na Héritier Kasongo Mokonza Bruxelles Depsi Mbimba na Bruxelles Jean-Pierre Diongo Pipina na Bruxelles, honorable Cédric Diongo, joyeux anniversaire na maman Judith Diongo, Nzamba Monayo na Pesi Mbote na boss Didier Simis les Lions, Nzamba Monayo, Fabrice Kimpala, honorable Idi Amen, toujours Bendele Ekoyate na Pesi Mbote na bana nyonso ya les Rochers Sali, maman Bene Makela na Pesi Mbote na Belve Makela. Ah, Nzamba Pambola yo, je salue aussi mon cœur Joëla Flajo, mon bébé Miradi. Na Baxika Coco Ping Pong. Nzamba Pambola Gabé le grand comédien, na grand prêtre, le grand comédien Mangobo Mutalekio Azate. Tilelo, Muto Azako Galé Azate, grand prêtre na comédien Mangobo et puis na moi sinon Maman Fatou, na bosse to pesa moi na Flori.
na poto mbote na France nzamba pambola ye Yann ses expériences na mama Brigitte nzamba pambola bino nyonso bato bolandi biso bolingaka biso bonana na bino mobu malamu nzamba pambola bino Congo ekende liboso na kombo na Yesu. Voilà, n'est pas très chalobi Congo et kende toujours liboso et kende toujours liboso. Je salue mon abière Mayato Mayamoto. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye. Ciel